Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show ayo ezali ya bino Jomak. Papa Katembo abengisi bato nyonso na nkamba alobi meme na bato ya bangomba mususu bakoki koya na nkamba ndenge papa Simo Kimbangu Kiangani abengisi alobi bato nyonso bakoki koya na nkamba donc bato oyo bazali na stati wana ya bankole bakoki koya na nkamba. E kala mingi te to uti ko chape video moko awa papa Simo Kimbangu alobi bozela parce que bato bozule on mabe peut-être vous comprenez qui message peut-être vous comprenez qui message à les terminateurs bien te bolimbisi pour notre ordinateur peut-être vous comprendre message il y a message à les terminateurs bien te alors eloko wana ezande ngwana te bato ya 26 bakoki koya na nkamba te nyonso na bokolanda ngwawa et tokosala analyse na biso tokopresente bino pe mamaka mosusu oyo vraiment ekoshoke bino. Alright, donc ndenge tosala kaka tocheke totala son awa soki ezoleka deja kuna na Facebook. Voilà. Son est déjà na Facebook. Oh, that's fun. Son est déjà qu'on a na Facebook, donc makambo ya bien. Donc Papa Katembo a bengisi bakimbangisi bon hier alobi papa mutalobaki donc papa pesaki ndenge ezalaka kaka bato soko aleki ala kosala bacommentaire na ye selon ye ale apesi message ke bato nyonso oyo baza na stati ya bankole bakoki koya na bango na nkamba meme oyo bafanda na bandako meme bato ya bangomba mosusu donc bato wana babengisi bango na nkamba. Alors, précision pe pesami, balobi à l'exception, il y a batu ya 26. Alors, tout ça la analyse awa. Et tout le monde qui présenter bien comme mususu ou peut-être beaucoup ko ignorer quoi. Donc, peut-être ba oba zui chance à kotala ngote, ou na no batali ya ngote. To tchela bino mo extrait ya liboso awa oyo. Les Terminators Katembo à Pesaki. Pour l'exemple, moi, mon mosato, papa Simo Kimbangu Kiangani, papa a bénéficié Bangole, Fareki, to informé Sango et Sambola partout. Oyo nyonso azali na famille ya Nkole, mwana Nkole, koko ya Nkole, na baye babima na lingomba basambelaka lisusu na biso te. Invitation oyo etali bankole nyonso makila ya bankole nyonso baye nyonso bazali concerné na kati ya programme ya bankole moto azanga te na baye basambelaka lisusu te bakenda na mangomba mosusu na baye bavanda na bandako bango nyonso baya awa na nkamba le 2 juillet le 8 juillet moto azanga te biso nyonso tozala awa. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazaleko Kende, qui vivra verra. Kongo ya tata mwana pe tata moli musang. Tozi maloba. Ndenge papa atindi biso tozali koloba na Kongo ya lingomba toyebi biso nyonso ndenge lingomba na biso etambolaka tozali na différence par rapport na baninga ya mangomba mosusu biso tozalaka soki papa alobi likambo mokili mobimba oyo nyonso azali kimbangiste
ayoki mongongo ya papa ete papa alobi boye biso nyonso tondimi ingeta papa pamba te toyebi ete lingomba na biso etambwisamaka na mutu te etambwisamaka na ye moko tata nzambe molimo mosantu oyo azali kopesa baprograme azali moto te azali nzambe makambo nyonso azali koyebisa biso ezali na ntina ya kobikisa biso na ntina ya kokonga na biso mpe na ntina ya bolamu na biso na yango toutaki kolekisa bacentenaire misato toyebi yango timbangise nyonso ayebi yango kobanda na 2014 centenaire ya papa Kisolokele Lukelo nzambe tata toye na 2016 centenaire ya papa Jalongana Kiangani Salomon Nkolo Yesu Kristu Mesia toye na 2018 tosali centenaire ya papa Jangeta Kuntima nzambe molimo mosantu na ndenge biso nyonso bakimbangise toyebi ete bilanga ya bapapa balobaki papa akozonga akozala lisusu na kati na biso toyebi ke bango nyonso bazali na kati ya papa Timoti Mbangu Kiangani yende tata na yango programme oyo papa apesi ezali boye awa tozali na fete ya le 10 juin oyo tosangani fati ya mokili mobimba mingi baye te mais représentativité ezali ya bamboka ya baprovince ya bapays nde papa alobi boye awa tozali kozonga soki fete na biso esili topanza sango na mokili mobimba ezala na batelefone ezala na baradio bisika nyonso tozali kovanda toyebisa bakibangise nyonso le 8 juillet biso nyonso tomata na Yerusalemi totonda awa spécialement wana ezali mpona lingomba mobimba kati spécialement ezali mpona faki mokili mobimba le 8 juillet biso nyonso tozala awa toyebisa bamisicien nyonso oyo bazali awa te toinforme bango invitation spéciale ya tata mokonzi ya pole nzambe molimo mosantu papa Timoti Mbangu Kiangani apekisi bamisicien nyonso ya faki le 8 juillet mutu azanga te biso nyonso tozala awa ya mibale papa apekisi Bankole Fareki toinforme sango oyo etambola partout oyo nyonso azali na famille ya Nkole mwana Nkole koko ya Nkole na baye babima na lingomba basambelaka lisusu na biso te invitation oyo etali Bankole nyonso makila ya Bankole nyonso baye nyonso bazali concerne na kati ya programme ya Bankole mutu azanga te na baye basambelaka lisusu te bakenda na mangomba mosusu na baye bavanda na bandako bango nyonso baya awa na kamba le 2 juillet tango tokozilisa fete ya le 2 juillet tozeli le 8 juillet papa azali na likambo akoyebisa biso maye tokokanga awa le 8 juillet mpona fete monene centenaire monene ebandeli ya lingomba mpe ebandeli ya mosala ya papa Timoti Mbangu na 2021 tokosala 100 ans ya existence ya église Kimbangiste ezali mama na bafete mama na likambo oyo mutu nyonso awela po ete aya komona ayoka maye
papa akoloba. La vérité, écoutez qu'à la belle, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazarego Kende, qui vivra, verra. nakanisi wana boutaki kolanda to bouti kolanda ezali oyo les terminateurs apesaki message wana les terminateurs papa Katembo apesaki juste après ndenge biso ozalaka bato ya investigation tozwaki parce que tose préoccupaki soki omona suka video wana tokomi ke bon soki balobi bato nyonso baya na bato ya mangomba mosusu wana boya bomoni na tiaki commentaire te parce que mingi ezalaka parce que bato mingi toyaka na système wana to bakimbangisi lelo baka na système wana donc soki amoniki likambo wana esalami eza mabe moyen akondane yango eza te akotala pembeni nani yango aza pembeni wana comme ça akweyiseli eka libabe wana comme ça makambo nyonso oyo akoloba ekepa na ye donc neti na ka oyo kozalaki soki jomaka alobi likambo moko boye soki ozomona mpe eza vraiment mabe kote oyo mpena tobebisi mpenza mais soki okoki kokondane kuna te obalukaka otala pembeni namoni moto ate jomaka kaka yo jomaka yo obandi okritike wana yango bomonaki natie bamessage wana nasali commentaire te natie yango mpe na intégralité nango ndenge nazwili yango ndenge mpe natieli yango bomoni nga na bakisi nange eloko moko kuna te soki natie photo ya le terminateur parce que le terminateur ye moto azoloba lokola ezalaki audio na oyo mosusu mpe bomoni ndenge yango ezali boyoki voi ya papa ye moko papa moto alobi donc layebi te sikoyo wana soki bokopesa faute na nani ya yo moto otie yo moto soki peut-être faute bolobaka mpo wana otieli biso yango falaka otiela biso te tolinga toyeba na biso ya makambo yango te mpo mingi elaka ndenge wana alors juste après na bao bosi bolandi yango deja na asi ebele bolandi yango deja boyoki papa Simon Kimbangu kiana parce que bato base poser ba question ngai kaka te bato ebele base poser ba question bon balobi ke bato mangomba mosusu pe bango baconsidéraka deja bato ya 26 bato ya mangomba mosusu donc 26 eza église Kimbangu c'était 26 ezali lingomba mosusu donc ye moko le terminateur alobaki tokobando banda lelo koloba su bakimbangisi ya 26 te elobi bato ya lingomba ya 26 alors ndenge alobaki na bato bafana na ndako na bato ya mangomba mosusu bankole oyo baza bankole fo baya na nkamba ndenge yalaka bo biso toyebi ke bakoko ya papa Simon Kimbangu mpe baza bankole alors sikoyo esalaki moke mwana ndenge yalaka ka système ya technologie oyo information ezozonga na vitesse ndenge ntango tosalaka yango boye mingi bokanisaka ondire ekomaka te ekomaka message pene ekomaka ndenge naza mpe boye nayebi ke ebele na kati na bango ku baza na nkamba bazolanda ndenge tokoti deja awa bapartage balien donc soki otali balien donc bapartage yango na ndenge moko ya makasi mpo bazolanda alors ndenge kaka parce que nayebisaka bino mba mosusu awa ezalaki fete ya le 22 message ezalaki ke fete wana ezalaka na nkamba bato ya 3 bayebelaki ndenge wana alors ezalaki ti jusque le 20 nasali video nga bimo mais ndenge babiki banyonso bakende na nkamba alors bato oyo bazaki parce que même bato bana kisasa kamba aller retour billet ezaka ba $30 na kolia tout ça makambo wana nyonso alors sikoyo soki moto wana mbongo te sikoyo donc moto akozwa babénédiction te akosala sacrifice ya likambo ya nzambe te mpona ke aza na mbongo te obien ndenge nini donc likambo yango ekomi nango kaka ya bato baa na mbongo etosalaki mwa bakritike wana etolobi bato mosusu babi bato nyonso bakende na nkamba bato ebele baa na Europe okomona aza na mokanda te mosusu aza na mokanda maa na mbongo te donc bato wana nyonso babénédiction baza nango besoin susu te parce que baa na mbongo te e ezalaki le 20 le 21 nkamba réagir papa Mario video wana bato ya audio wana bato ya ratiliki mutu batiaka yango donc tanka nasala émission wana lobi nango mbala moko batie audio papa Mario basala na interview na téléphone azoloba abi bon ndenge eza boye
ezali papa ayokeli bana mawa ndenge ayokeli bana mawa bamisusu baza bisika ya mosika moye bakoma eza te aza mpe na besoin ya bapriere wana. Donc na jour wana bato bakoki na bango kosambela esika na bango. Donc nkamba ayokaki nino wana asalaki baréagir bapesi permission tikotanga na tanga mais pourquoi baboyaki liboso nasali sous vidéo nabi mais donc ningolobaki bino bata 3 bozalaki na punition parce que soki bayokeli bino mawa ndenge mwana ndako asali likambo opesi punition. Donc soki opesi punition après mbala mosusu okoyokeli mawa be ok punition esili aketa la TV soki opekisaki kotala télévision bien aleketa la télévision ou bien ale soki olobaki okolia te opesi bilo ya kolia. Donc bino bata 3 bozalaki na punition bien ndeni parce que les héros siko bayokeli bino mawa selon papa mari ina lobi omoni mba mosusu bato ta mosusu pa ya papa ebimelaki nde wana te tema balinga micro mingi kolobeleki ebele ala lobi bilobela na micro sikoyo bato mpe yakateliki bamitielaki yango na internet. Donc ntango pa ezwami boye mbala moko ale nga nazongi susu na donc seke bino bayokela bino mawa donc bozalaki na problème mbala moko ezongi susu kuna babime omoni makambo otabo donc aza na raison ekozala ndenge wana te ale balongoli yango ateliki balongoli video wana balongoli yango mbangu. Donc makambo tolobaka wana oyo tosalaka awa message epasaka ozomona. Donc ezalaki le 21 nde batiaki yango bapesi permission wana etant tosali video ale balongoli yango mbangu mais quand même bapesaki permission balobi papa ayokeli bana mawa tosala biloko wana awa pesu ndenge moko ye moko katembo alobi bopanza message oyo bopanza yango partout na batelefone. Donc bobenga pena donc message ezali ke oyo nyonso azali nkole ezala oza moto alingomba mosusu komso obi donc bankole même bata bangomba mosusu. Donc message wana ezokende ba banani toyebaki ezaki clair te tose poser baquestion yango na tchaki yango sans commentaire boyoyoka ye moko le terminator ndenge asalele yango. Alors juste après ezalaki lobby. Donc juste après mbala moko to capter lisusu na système à satellite ndenge alaka système ya polele centricage système à satellite oyo zula makambo ondeni wana technologie pa mbala moko to capter susu nini mususu yango to chaki wana na balandi yango te bolanda papa alongoli eloko wana ok bato nyonso baya tout ça te. Donc les terminateurs akenaki mbangu trop selon message na ye ndenge apeselaki yango. Donc boyoka ya papa na baoyo na bayoki yango te boyoka ya papa ndenge papa alobeli yango. likambo moko bato baza kolandela ndenge tosengaki ke faki bankole na bapasteur baselo balongi toya papa abengisi bankole fareki to informe sango oyo etambola partout oyo nyonso azali na famille ya nkole mwana nkole koko ya nkole na baye babima na lingomba basambelaka lisusu na biso te. Invitation oyo etali bankole nyonso makila ya bankole nyonso baye nyonso bazali concerne na kati ya programme ya bankole moto azanga te na baye basambelaka lisusu te bakenda na mangomba mosusu na baye bavanda na bandako bango nyonso baya awa na kamba le 2 juillet. osango ezotambola ke bato nyonso balonga na lingomba bazonga te mibeko eza na kati. Eske totika mibeko etikala te so tolongoli mibeko nini esala ekoyi toyebaka yango wana tosouligne po ete bato bacomprendre o bato baza koloba mingi ke biso nyonso tozonga yo moko oyebi likambo osalaki bongo ozonga lisusu. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité.
les mensonges restera toujours les mensonges. Tozaleko Kende, qui vivra verra. Batate bamama kiamboteketo hein. Aboy tukolele tutezele fiuti nakomba tata mwana pe tata molimo santo oyo balobi na biso yango nde tosala ntongo ya lelo toza na ntintsani batata na bamama mpo na majoti tozala mpe na ebembe biso bayembi toyebi ndenge tosalelaka po tokende mbango mpo na misala mpe mariage topesi programme na faki likambo moko bato baza kolandela ndenge tosengaki ke faki bankole na bapasteur baselo balongi toya na ntina likambo ya tozali kotonga mize makambo na biso oyo nyonso ekokɔta na kati ya mize to badossier tolingi obandango sikoyo bankole na oyo bazonga nsima oyo bavanda oyo bakenda mangomba mosusu bango wana nde tobengisi baya mpo ya des fois batika bango badossier to tata to mama to koko simisa eloko yango tokoza na programme nango po ete todemare ndenge tosalaki révision ya procès mingi bayaki na badossier bato ya libanda mingi mpe bavanda e badossier nyonso emonanaki na maboko ya bato na bao bakenda na mangomba mosusu po tokomprendre ke tobengi bato wana bankole surtout le DG biso nyonso tozala awa tobanda misala na biso toyokani osango ezotambola ke bato nyonso balonga na lingo bazonga te mibeko eza na kati eske totika mibeko etikala te so tolongoli mibeko nini esala ekoyi toyebaka yango wana tosouligne po ete bato bacomprendre o bato baza koloba mingi ke biso nyonso tozonga yo moko oyebi likambo osalaki bongo ozonga lisusu wana tosimba ngo makasi tosa ntintsani ozoyoka concaser ezali kosala bandaki lobi na 15 heures basali deja ya mingi sika wana nde tolingi nakanisi bino moko bouti kolanda bocomprendre makambo mingi na kati wana papa Katembo apesi message le Terminator tout bien le Terminator parce que yem tabangisaka kota 3 donc kota 3 donc soko tuni muto bato ya 3 babangaka koleka papa Katembo azate soki muto ya 3 azali atie tembe soki oza pembeni na ye loba na ye alakisa mosate parce que kuna nde muto babanga makasi lokola Katembo na moni ete même bato ebele bazosepela na makambo bazosala te makambo ezosalama bazosepela nango te eloko ezobangisa bango koloba ezaka Katembo parce que eloko mosusu te Katembo yana azobengele Terminator Schwarzenegger donc bango kuna babangaka plus Katembo ke eloko mosusu donc Katembo kuna donc muta 3 donc malamu kuta akazana liboso akobra nyoko abome Katembo akofumela yo suko babenga Katembo me yo sakana te to Katembo nde mutabangisaka kobata 3 na ndenge mwa sakana te yango zomona même bazosepela makambo ezosalama kuna te bakoloba te parce que Katembo bazobanga Katembo bakoloba te alors nakanisi bino mo bocomprendre makambo oyo ntango omoni conflit oyo eza na kati ya église kimbangiste soki ti lelo nanu ocomprendre yango te donc oza na problème ou bien oza vraiment éduqué na yango te
soki lelo omonanga bato ya 3 bato ya 26 balandaka jomak balandaka mingi jomak c'est parce que topreparaki terrain yango ndenge wana toyebaki tokokoma awa nayebaki bato mingi ya 26 mbala mingi babandaka koloba jomak yo tocomprendre te bafundanga meme jomak tocomprendre soki jomak tondire akomi na ye na basystème soki ya bato ya 26 ya ba 3 boye ozomona tozocomprendre système na ye te akozwamakamba bato ya 3 azotya azosala boye parce que vision ya bato wana ezalaki mokuse roi biso vision eza molai oyo tozosala lelo tozosala yango en fonction ya après une année te après 2 mois te après 5 ans pété après 10 ans pété eza après peut-être 50 ans 100 ans ozomona donc biloko moko ndenge wana yango omona yango ya sala yango ka lelo nyonso azosala yango ka lelo nyonso azosala yango ka lelo nyonso ndenge wana donc omona moto mosusu abandaka kotala akolemba wana atala susu te akolekisa 3 ans ntango azonga ayekuta biso kaka eza kaka lokola radio te okutanga ezokondenga koloba parce que biso tozosala yango mpona sikoyo te la plupart ya bato akosala likambo mpona bato bakotala ye bakumisa ye basepela na ye soki bato wana bareagir te alembi eloko ezokomotive ye eza plus bato baza autour na ye soki bato wana bafélicite ye te adécourage or biso eza ndenge wana te biso lokola tozomona 50 ans après 100 ans après toza calme toza peut-être misu ya kozipa boye tokangi misu tozomona ndire moto aza liboso te mpo oyo toloba toyebi ke toloba vérité oyo mosusu peut-être sikoyo bato bazosala yango plus okomona moto azokende na 26 azokumisa 26 mpo aza na eloko moko te mpenza oyo ezoko baconviction na ye soki otali baraison ya makambo oyo ezalisaka ye kuna ezaka makambo mosusu aza vraimen na base mpena solide te babase solide te yango explike moto mpe acomprendre pourquoi yo oza kote esika yo ozali bamisusu baza na 3 ocomprendre ke ndenge baa na 3 bayebi na bango mpe te eloko nini ezalisa bango na 3 okotuna ayebi mpe te mpo nini 3 na 26 eza yango nomona bato wana na internet bakomaka ata mosu akotya mpe commentaire mpo ayebi te alamuki kaka na ntongo moko boye camarade na ye tataleki na ye camarade na ye tataleki na ye mwana korale na bango abengi oyebi nini bandeko ya papa simoki yanga noyebika balingi ye te bango mpe supwane ndenge nako ndeni bazolinga ye te yo ozomona te bakokana na bango fuma mbanzi bato bango bayebi te ye wana simoki mbango parce que simoki mbango alobaki boye na boye na boye mbala moko mpe pa azwi kaka wana kondima na ye ekomi kaka mpe na wana jomaki yo ozoyeba te wana aza simoki mbango ya 1921 oyo alati sikoyo veste sikoyo yo boye ozomoni donc aye kaka neti moto aye kosimba nyoka na katikati aza vraimen na babase moko solide te ayebi te mpona nini 3 eza mpona nini 26 ezali mpona nini 3 eza aza vraiment éduqué na makambo te ya otalaka yo ozomona te tokende na nkamba tomoni 50 000 personnes toye na nkamba totali tala fake otali mpena momoni bato ebele tala mipiku okomona kota dirigeant tala mipiku etoke na Saint-Denis tala totali bana faki bafandi bona tala faki bato ebele ozomona eloko ezomotive ke lingomba lipa na ye lingomba yango wana bino mpona boza kuna komona bosambela na mokoto bie boza kuna na aviron fita bato ndambo biso koyepela lingomba yango oyo ozoka lingomba centre d'accueil neti moto mosu azobisanga nga natikali na centre mpo papa alobaki atiki biso na centre atiki biso na cercle eza wapi kasi eza na centre d'accueil papa atiki biso na centre d'accueil ozomona atiki biso na centre d'accueil nzambe tata nzambe mwana nzambe tata papa kisoloke nzambe mwana papa de lungana nzambe molimo santo papa Simon Kimbangu kianganeli ya ngenda otala biso bokutala koreki kuna ozomona menake omona to batpasi bifaki efandi omoni tala mipiku ya faki oyebi tolaki combien batakateleki balobi tolaki 100 000 personnes na nkamba otali mpena botali bato eloko ezomotive eka yango wana donc pai na ye cercle c'est centre d'accueil pai na ye lingomba c'est temple nkamba wana
yo zeba te yo zoloba yo za kimbangise yo kimbangise sankamba donc sikoyo azoloba boye afandaka na Londres ou bien afandaka na Allemagne nanu kuta nyata Afrique te kimbangiso akenda nkamba te biso kimbangiso tozande na nkamba mususu akutaki nkamba kala asalaka 2 jours azongi to bamina yo na frontière bamina allez kondi yo za kimbangisa kondi na mina lobi en tout cas bakimbangisa normalement bakovanda so na Allemagne te bato nyonso bazovanda bakozonga na bavanda na nkamba ebele bakimbangisa ebele oyo batinda bato na nkamba na bakolela non nazaki mbangisi me nazaka na 26 oh ah bon oh mais yo uti nkamba kala mingi tami non na change na ngai nga na ufana na nga kuna te do ba ko boya ngona ndenge moko parce que makambo ezo motiver bango pona ba appuyer makambo baza appuyer eza nango spirituel te soki ba lobi ke eza spirituel retourna bazwele yango wapi donc mutu moko aboye kaka afabrike lisolo na ye aya apesi bango bayebi penza te pourquoi aza esika azali conflit oyo ebandi ndenge nini résolution bayokaka résolution makambo ezalaka na kati bayebi yango te okomona ya kozwa avec force bino bozonga na lingomba omona mpe mutu mosusu ya 26 alobi bango oyoka bango batikala na 3 yo oza na 26 oyo bamutu atikala na 3 ololobake bato ya 3 babima na lingomba yo ozo bato ya 3 batikala bango batikala na lingomba ozomona biloko wana donc ayebi penza pourquoi aza esika aza te yango namoni biso sikoyo tomonaka yango avant tobi toza sikoyo mpo to atteindre bato wana oyo bayebi penza histoire malamu te tokozala sikoyo fo balandaka biso balandaka makambo toloba mpo balanda makambo toloba yango moi toutiliza bastratégie ya ndenge na ndenge mpo tokoma esikoyo tozali lelo baza mingi te oyo ke soki atie likambo bato ya 3 balandi mpe ebele ya masse baza ebele te parce que mingi na biso kaka tolobaka kaka ozoloba kaka munoko koloba ebele ouais biso sikoyo tana posa ya koloba ebele te mais tozwa koya koexplike bato baréalité résolution oyo kaka résolution bato oyo bafabrike résolution bakanisaki te kokende molai boye soki peut-être oyebaka te lukisa na résolution wana tanga makambo bakoma na kati bazobenga papa kisolokele nzambe koto oyo bajuge ye basambisi ye tala kaka neti na fami na bino ndenge baboti bino nyonso wana na fami na bino zwa nano fami oyo ya yo ndenge kaka baboteli bino nyonso na fami na bino tata na bino aza mutu munene asali mingi aede bakousin na yo banini tusa piko tata na bino akufi cousin na bino moko mukolo abimi kuna abemoni mwana oyo ya mibale azaka mwana tata na bino wana te andosala bapiblisité na batelevizio partout yo nano etanke moto okanisa nini azofinga yo obi azofinga tata na bino mutu aza na mayele oyo aza na mayele ya kibomutu akomona ke makambo bazoloba bazofinga nde tata na biso epi bafandi bake batiango na bajournaux bakomisi yango na bajournaux ozomona makambo ezaka na kati ya résolution yango wana oyo erevolta bato oyo bomonaka na mokoto wana yango wana bato ya mokoto balobi biso batata wana baza na eloko ya koreproche bango te toza na eloko ya koreproche batata wana te me kote mosusu basali makambo balobi ke batata wana bazalaki na laisser aller or papa ya ngenda vatika biso alobaki nini soki mutu abimi ayaloba na bino ke
Donc, bon, Lukaku, tu sais que papa avant Akufa, alobaki nini? Papa avant Akufa, alobaki nini? Avant Benakata Mutema, alobaki nini? Parce que bon, Lukaku, on a été. Donc, Alingo Lobaki a préparé déjà Bakimbangi, c'est vrai, bata. Bon, on va rebim. Kalaming Terre, dans mon vidéo, on va tenir sur Batalango déjà. Papa tu kembos, sur papa tu kembos. Asalaka témoignage. Nengeni ni papa, alobaka ke, tangu oyo ya aibise bon makamna lobi wana tangu na kozala te yoko ya na cassette wana po mubulu ekozala yoko ya na cassette donc soki nga na zate yoko bimisa cassette wana oyo ezoloba ke mwana oyo akotambola malamu ye mutu akotambusa musala oyo moni ba témoignage wana ya wana nde elendisaka kondima ya bato ebele bana 3 mais pourtant papa nzambe alobi clairement na bato nyonso ke botuna kutu te ke alobaki nini likambo spécial. Parce que makambo wana ya kopona mutu boy amona yonke bakimbangiso bakoli eza spécialité eza na bato bakoli ke oya tei pendant 41 ans 42 ans wana amoni ke oyo eza nango bakampampamba ego mibongisa yango moko ya fo makambo yango alobaki en plein air ke botuna kutu te amona yango important te nalobaka koko na bino wana oyo ya mubulu wa basi wana akufa wana koko na bino wana ya ndoki koko na bino wana azalaki mafiatere wana avant kufa koko na bino asi présence d'esprit aloba moi lupango wana atika na gombe ya mwana boy bon tango songa na kufi bolatanga veste na nga wana na ketch na nga na jaune songa na kufi moi chenette na nga mwana suka mtu otikala nango wana kutu mutu azalakile kutu ndoki tango mosusu atiki makambo ndenge wana na ordre tango mpe bato batikali mpe barespectango ebongo oyo ozobenga nzambe donc makambo bato bazoya nango soki oza mayele okoloba ke soki desordre oyo ezali soki bato bazozonga baalakisa bapapa mosapi to bazoloba makambo oyo ezolakisa bapapa mosapi donc bazoloba ke bapapa wana ubie bayaki moteya mabe ubie bazalaki mayele te biloko na mibale siko yo ozalaka kuna na 3 mpona wapi oyo yo ozokoapuye ubien bazalaki motema parce que soki bozoloba papa kuna wana azalaka mwana te baponaki oyo bango baboyi sikoyo elingi koloba nini papa akokaki koloba ngo en plein air te donc ntango papa alingaka babi botuna kutu te toyokaka awa papa Charles aloba yango papa Paul mpe aloba yango que le 10 août toyo ozalaka kuna na toka bayebisako makambo te ozoyoka ngo siko le 10 août avant papa Mbanza akufa avandisaki bana akufa le 16 le 10 afandisi bana ye 5 heures du temps bazosolola kaka makambo azoyebisa bango makambo abinga dans une semaine anakoza susu te azoyebisa bango kaka makambo alobeli bango makambo nyonso ali esili sikoyo baversion ebimaka nini ke papa atikaki note donc bozonga lisusu kokondane lisusu kaka batata bozobaka ou bien bazalaki moteya mabe ou bien bazalaki mayele te bato mibale bakoki kotambola nzela moko te bazanga koyokana te personne bakoki jamais kotambola nzela moko bazanga koyokana discours ya papa Fuma Mbanza nzambe atindaka bokabwani te nyonso oyo ezalaka bokabwani ezalaka satana se eza mobimba ti lelo na nkamba badiscours ezalaka kaka batémoignage ya ndenge nini ke ye batikaki ye bazongisaki bo babalaki boye bongo sikoyo kasi ye mtu aza wana te siko avant ya kosala makambo ya minene avant ya kozala na bolingo mpo nano afrique mobimba endima nano tondimi bazokanga papa nzela asala te baza baeminemi bazobotusa ok siko bozozeya nini mpo makambo efonctionne mpo congolais a se retrouver Congo avec Kako Angola Brazzaville na nani RDC Afrique mobimba mokili mpo mokili ezala ndenge yango ezali mpo lingomba mpe ezola na mwa valeur moko boye gouvernement ya les 3 pays respecté lingomba donc fo mutu tu azovivre andima nano
yo joma yo zondima ondimit ngana ndima nanu parce que ozolexa kuna papa fois saladi yo ozolexa ndima na bozondima te ndeni ozondima te siko batalema bon combien de personnes batikeli kuna na bandimi te parce que na faut bando fonctionner bien wa bato bazondima te batala babi tomoni kuna ondire na point noir bato baza mwa mingi na bandimi te botozela nanu 16 ans yango 16 ans zomona système ezaka bloqué so etanga komaki 10 ans bon ok sikotala nanu kuna bato na bakoki te te kota zo ngiri babude nanu makasi pena bino bata ngiri bolekisa biso le bondima nanu bokonzi ya papa simoki mbango ngani mpo musale banda mbala moko donc tango ti lelo batémoignage ezalaka kaka ye mutu aza nzambe batikaki ye mutu ako toujours kolela na kolela bango batikaki ye siko bango siko bazondima te siko biso kaka tozokondenga komona pasi siko mise esili te kolela na kolela kaka bomi bapona kasi ye mpe mutu aza wana te ye mutu aza wana siko nini so etikali towelela $500 nga alobi nga mpe fo nazwa ye mpe nazwa ale siko mosu abe bo zwa atikili yango mais ozokondenga kodeklare ozodeklare nini ozwa mbongo zwa kende olingi voiture zwa bafungola yango zwa yango bon zwa bmv wana kei nango zwa nayo ndako mpe zwa mpe ndako yango na zwa kende mutu azobouge kaka te sikoni nazoloba na bino bata 3 mpo na makambo edemare sikoyo nini mpo na mutu asuka pena ti mutu asuka akondima akoloba bon ok bato nyonso bandimi ndenge bato na bamariage oyo ayebi likambo alakisa mosaka toko mutu atomboli kuna biso sikoyo fo mutu mwinda azongela kolia 4 fois bavision ezaka mingi ya odame fo tokozongela kolia 4 fois osombi pena oke pena boye na ntongo osombi pena lipa covadis ofungoli pena boye tie mateka pena boye mone bamiso batiaka atie mateka na se atie mwamba likolo atie mateka atie mwamba likolo atie pena babude wana kati kopo ati pena ya miliki pena boye olie na ntongo après 2 heures du temps olie lisusu donc 4 à 6 fois siko bino bozokanga biso santé bozolingo ndima te ozomona donc nyonso wana eza mpona kolakisake soki ti lelo makambo eza nanu bloke eza yango raison te raison ezali kaka oyo bakontinaka koloba alere nyonso aussi longtemps bakokwa Simon Kimbangu bakozala bomoko te système eza bloqué ndenge batata na bango balingelaki yango elobi bapesaki bango clé ya réussite ya mokili na makambo nyonso babi tout boza nango besoin nyonso oyo boza nango besoin donc nyonso ke soki mpe botomboki na mabi Donald Trump wana azosakana mingi alongo bokoti kaka na kilongo bino tout boyokani bobi ale Donald Trump se fini alongwa babi tout donc nyonso sauf rien yango na papa mfambanda alobaki bozala kwa bapoila mbwa boyokana ozomona place ekangi makambo ale sikoyo soki yo contredire ke wana yango te alors sikoyo nini kasi peut-être mpona korépondre na place na yo okolobaki eza kaka bato nyonso bazondima te parce que ti lelo badéclaration wana ezalaka kaka normalement na nkamba tokoyokaka so likambo te ko yende kaka bakri wana kutu ekozala te parce que ye mutu aza wana sikoyo bongo bowela ngona nani normalement akri wana ye kaka olinga kasi nani wana sikoyo libanga na ezoya pa ya nani po ye mutu aza wana kasi ye wana mutu aza wana normalement ekozala problème te normalement kolelalela mpe ekozala te bato bazolela kaka sikoyo bango batikaki sikoyo bango balinga te sikoyo papa sikoyo bango balinga te biso kaka bapasi ozokontinue kaka bato bazondima te donc place wana yango soko ofandi
otala lobiki ebele o baza kolanda neti mutu moko na Facebook wana na YouTube wana Jomak na tali makambo na moni ke yo ozo comprendre na yo makambo oyo te. Or ye nde mutu azo comprendre malamu te yana baka soki ozo comprendre makambo te na bapreuve nyonso batieli yo wana. Nasali documentaire ya chargé de mission nalakisi ndenge nini mabize abandi kobundisa bana Angola kobundisa Papa Paul de 2002 azaka kaka beshek ti na 2008 nalakisi mpe na bapreuve me mutu azali azolobaka yo Jomak yo namoni nano comprendre kaka makambo te oyo kaka kizengi pena donc vrai kizengi ozomona kizengi pena donc kizengi donc kombo ya bata mwa kuna répondre mutande wana eza te me azokoma pe yo nde mutu nazomona comprendre nano makambo yo te ozokamena avec kizi otala mutu mukolo le musala tipe cravate ache cravate bache cravate akepe musala atelemisi pe taxi pe telemi yoka bato mosusu atema taka aleki mbala moko taxi même akotelema te soki batlakisi ye na kati ya cerveau makambo mutu wana azokomprendre komonaka oyo azali kaka pamba yana bi soki nano oza edike na makambo malamu te luka ose edike ozwa bainformation nde nalakisaki okotaka na page ya Jomak botalaka makambo banda ebanda ti nalakisaki ndeni bakotaka na ba YouTube wana mpo kota pena na kanali ya moto nalakisa yango bato awa bato mosusu bazalaka na problème mpo na kokota na YouTube wana aza na problème ndenge nini na komona banani awa ndenge nini na kotala bamakambo awa aza na problème mpo atala babiloko ozomona me nga nalakisa nani awa ozomona donc ndenge sikoyo awa boye bamisusu oyo bazangi kanali ya YouTube parce que ona oloba kaka eza mpo elakisa point na makambo nga nazolinga nalobela awa alors okoti na YouTube awa okobetaka par exemple Jomak ndenge ebimi wana soki komi kaka ekobima ofini entre na nani na yo ekotisi yo na YouTube okomona foto ya Jomak eza awa oklika yango ekoti yo na kanali ya Jomak ou bien soki oklike ata kutu oklike video mosusu par exemple lokola video oyo soki na klika yango moni ozomona eza nazonga awa moni soki na kiti awa na klike par exemple video oyo ememi ngai awa moni awa naza libanda naza na kanal te me tala awa okomona awa pembeni ya foto ya ezala n'importe qui même ka Jomak te okomona pembeni awa eza na foto awa foto oyo ya mutu ache video oyo okomona ekomi Jomak 1 yo soko oklike likolo ya kombo oyo klike kaka kombo wana ozomona soki kombo yango ezali B1 TV klike B1 TV wana n'importe quelle vidéo ozomona bon napesa bino exemple ya video mosusu par exemple ezoloba lokola Congo Mikili par exemple lokola nani ndeko nani oyo bazali awa na klike video na inatala na klike awa sikoyo ntango na klike yango zapoza yango sa makelele omoni ntango natali na video esili sikoyo ndenge nakota na kati ya kanal ya Congo Mikili mpona natala bavideo oyo batiaki eza ndenge nini natala bavideo na bango moni na awa tala foto na bango yango bakomi Congo Mikili awa place bakomi kombo ya kanal na bango ezali Congo Mikili News sikoyo nakoklike Congo Mikili wana nakoklika yango moni ememi nga awa ekotinga na kanal na bango awa naza na kati ya kanal tiko na kati ya kanal awa moni awa ese home na anglais donc eza awa video playlist community channel about eza à propos channel eza canal community eza communauté ozomona donc awa sikoyo na video
awa naza siko home donc na video awa soki na cliquer wana donc nazesa bolakisa nga bavideo nyonso oyo bango batya na cliquer na video moni efunguleli nga sikoyo nyonso ya kongo mike video wana otali kotala yango oyo awa oyo mosusu batyaki awa eyolakisa yo mpe na aire batya yango oyo eza jour moko batyaki yango oyo batya yango lobi oyo awa 2 jours passé ezokende kaka ainsi de suite soki nakiti tina se ezofungula kaka soki efunguli te ekolakisa yo charge mosusu oyo kaka bavideo ya kongo mikili soki na cliquer namoni oyo natala ngo natala ngo te na cliquer par exemple video oyo bakomi conseil des anges na cliquer wana nakotala video oyo soki natali esili soki video esili soki natia attention na nga pembeni awa ekobungisa nga na bimi libanda kanali ya kongo mikili nakekwea soki na chine soki wapi mais soki video wana esili mpo nazonga awa na likolo na coin awa na likolo wana nazongi nsima moni ezongisi nga susu na kanali donc ndenge yango wana nalobaki soki mpo na jomak oklike okomi wana jomak 1 awa na likolo awa jomak 1 oklike ekotisi yo awa okomona sikoyo awa foto ya jomak klike kaka foto wana soko klike foto wana ememi yo sikoyo awa normalement okoyoka générique ekojoue automatique ndenge bomoni wana ejoue na ete soki son ezobima kuna ozomona ekojoue automatique yo kostopa yango soko olingi epuis oye esika bakomi video awa mpe na kati ekolakisa yo combien d'abonné jomak aza na bango bomona foto ezali awa ezolakisa aza na 4703 abonné soko klike na apropos awa nde kopesa yo bainformation ya kanali ya jomak oklike apropos moni awa na propos elakisi bon oyo kaka na komango plus de 250 video ya kala na fona change yango ezolakisa yo joined March 7 2008 donc canal oyo efongwami depuis mars 2008 epuis ezolakisa yo total ya bavie nyonso eza na 3 903 vie total ya bavie nyonso ya kati ya kanal oyo alors ozwi bainformation nyonso soki olingi otala soki okota bavideo oklike awa na video ekofungolela yo bavideo nyonso sikoyo oyo jomaka obandi kaka kokita soki oyebi ke otalaka video moko kala na youtube jomaka tya sikoyo ozoyeba koretrouve yango te kota kaka ozokitaka kaka ozaka batitre ozokitaka kaka ozomona ozalaka kaka batitre ozokitaka kaka oklike otali tina suka soko sepeli ale ozongi nsima awa mpo obima libanda te parceke soki obimi libanda voilà ndenge wana nde okende komona bamakambo kuna oyo epi mpe soki sikoyo oklike ndenge wana alobi video oyo eza bien fo na partage yango na facebook na ngai obi natindela yango moto na mail na ye oklike video yango par exemple lokola oyo na klike yango opose wana ale okanga yango awa oye sikoyo awa esika bakomi share ezosenga yo opartage video wana oye esika bakomi share ozomona awa oklike share ekofungolela yo bareseau sociaux oyo okoki kopartage nini wana facebook yango oyo awa ozomona oyo eza google plus oyo eza tumblr twitter blogger ainsi de suite alors oklike place eza facebook ekofungolela yo page oyo moni ekofungolela yo page oyo boye ale yo sikoyo awa na likolo wana okoko koma makambo nyonso olingi okoma botala video oyo eza somo moni oklike okomi makambo okokima epuis oye na se ya place ekomi post soki oklike wana etindi yango na facebook na yo zomona donc ndenge wana nde
ndenge wana nde okoki kosala mpona oyebaka mpe makambo. Donc lero oyo babiloko wana eza na biloko moko neti ya se ya facile oyo eza koki osala yango meme na cellulaire na yo okoki osala ndenge wana ofandi oza koapprendre oza kaka te kozotala ale mosusu batéâtre bamakambo bon ndenge babimisi Jean Pierre Bemba oza mpe na besoin osinforme banini eza yango mabe te osinforme bamakambo banini mais oyo etali mpe makambo ya yo ya lingomba na yo oza na besoin ozala éduqué parce que biso awa tokotya soki nalobi ke papa liangenda alobaka boye na boye akotya yango omona yango ntango azoloba yango comme ça soki papa katembo le Terminator aye asali commentaire na ye a exagéré okoyeba ke le Terminator a exagéré. Alors soki sikoyo ozokontinue kocontredire bien kosala débat na Joma c'est que yo nde moto oza na problème parce que papa alobi nyonso oyo boza nango besoin botala kaka na makambo tolobaka na bino mokolo na mokolo bible mobimba yango wana alobaki te ke botala bambuta oyo ngai natiki soki boza na besoin makambo natiki bambuta boyebotisa ti azokende ayebaki ke akende papa bande koloba ngo deja soki otala bavideo mingi ya ba 91 okomona bande koloba so bo bande olukanga le wana moya okoma pembe na ngai eza te nako mosika ayebaki azokende amoneke eza lokola oke voyage neti sikoyo nalobi par exemple ndenge ndenge pire mutu na ngai papa Didier Mateus na kati ya Belgique na mwasi na ye mama Ida na kati ya Belgique wana ndenge azosala anniversaire na ye le 16 parce que le 16 oyo mama Ida azosala anniversaire na ye le 16 juillet sikoyo akosala grand fête sikoyo ngai nalobi nazokende nakosala babagage na ngai nazwi mwa mpona yebi lokola papa Didier mpe abetaka pena bien ngai obangisanga te ngai pena mpona abetaka bata milai donc fo nabeta mpe mwa système ozomona nazwi mwa bapusu na ngai bien bachacha bien na tie pena na baketcha bakoto oyo talaka nde système yala nabongisi tala babagage biloko mpe ya mwa bakado mpe nabongisi kaka ya bakado sikoyo soki tana akoma kuna bapesanga chambre Joma yo tala kaka papa Didier akoloba yo Brandon bima na chambre wana kuna ale Joma akozala kuna pesinga chambre ozomona sikoyo nakovanda wana tout ça so na bina kosala 2 semaines ntango 2 semaines ekokoka ntango ozoma mbona mona sikoyo ke nalingi nazonga nayebi ke nabimisaki bapusu na ngai ya Versace natyaki na bamanto na garde robe banini tout ça nakobanda ozwaka babiloko na ngai oyo mpe nakomonaki mwa basket oyo ya Jordan oyo eza mwa kitoko bien natikila nga papa Didier nakotikila ye mais oyo nyonso ya nga nakomonaki nakomema nakobanda obongisa yango malembe mpo lobi nga nazovoyage nakosala sak na nga nazobongisa malembe nakokangisa babiloko na ngai soki namoni ke papa Didier alobisanga deja oza prêt ozomona nga nakosala mama Ida amema yo na aéroport ozomona mbala moko préparer tout ça pour naanga après donc ndenge moko mpe papa liangenda ntango amoni ke bon ngai nangina tobebana na bato oyo donc ngai nazodie na ngai akotala koto abi bon koyo bato ya SPC sikoyo bon bato oyo soki nake brusquement bo bakobaye ngai na ese nafana loba yango likambo moko balonganga kuna naoloba ya bango eloko te abwakisi bango atali kota bata presse atala nga nazokenda nga lobili ntango bakotikala bakonolukanga bakobaye nga mpona biso bango likambo mo mpe na soupçonna bango balonganga kuna abwakisi bango atali kota bambuta siko natikela mutu likambo nakolobela bango ensemble mercredi to mardi lere bakoya kosouete ngai bonne année nakoloba bango ensemble makomona apesako mutu na mutu boye aza te nakoloba bango dala ensemble ozomona moko bamuta baye tout ça papa biale soki naza susu te soki naza susu envi te mponga nazotambola na ngai tokotambola na biso papa kisolokele aokende na ye papa ngai nazodie papa mbanza mpe azotambola botuna kutu te ke papa atikaki nini kutuna te mardi ya bagene papa soki tukemboso akoya kosala témoignage natikili mutu likambo te nalingi baproblème te nayebi ke bokotonga ngai mais ngai natikili mutu likambo te
boyoki nga bien oh papa toyoki ok toyoki ok abi o tolobaka na bino mokolo na mokolo koteyanga linga aloba ngo me abombaki nga abi jomaka koya anotyela bino bavideo wana yango wana nde bible na bino yango wana ozomona bible mobimba yango wana bobanda otalaka makambo wana na bayoutube banini tusa bible na bino yango wana kuna botuna kutu te papa vana kata motema alobaki nini balobi yango clair mais sikoyo eza toujours na bato azoluka sikoyo papa alobaki kutu nga papa kemboso na moto ayebisaki nga bosa batémoignage ezobima oboluka tata wana ya mokolo ye moto ayebi tata wana moni tata wana mokolo wana oyo akufa anoki te wana tata wana mokolo wana bozwa ye moto aloba yango bien yaka papa leka or tata wana azoprotege poste na ye tata wana aza na mwasi po apese mwa quelque chose tata wana koprefere aloba makambo ezosepelisa bato ndenge ntango toyokaki papa landu asali témoignage ya ndenge bacreye résolution ozomona nyonso wana eza na internet donc nyonso tozokende boye mpona kolakisa ke soki makambo ezosalama na moto oyo sa comprendre makambo ebele soki même le terminateur aya alobi likambo ekosala bato bayebi na bango deja ke conflit oyo mpo makambo ezonga na nzela eza nango te ko bankole eza nango te ko soki bato ya bacroix rouge oyo bascout te eza kaka soki papa asololi na bandeko na ye to bato nyonso wana batikali baza bampuku ya mike bangungi bato bakoyeba lisusu te kaka tembo existaka na mokili oyo bakoyeba lisusu te ozomona mangungu wana ya pamba katembo akozala écrase mbangu donc ozomona yoka papa Didier Mathieu oza kobimile kaka boyoka yo katembo oyo yaka ata mutu molai abimile kaka biso kutu te ata kaka petite sœur propre kaka first lady na kati ya France wana akobimile kaka na frime kaka yo katembo abiyo nde katembo ozomona alimbamo akoma intimide ale ozomona donc makambo oyo ezosenga fo ozala na éducation nanu ya nzoto boye osedike na makambo oyo na nzoto boye parce que biso tozozwa makambo ya nzoto oyo okokozwa mayele na nzoto boye ozotya yango na molimo mutu soki alingi azwa bavoi na yo neti oyo apuye ye neti eza makambo élection te sikoyo ya koya na baintimidation na bakobangisa moko boye comme ça obanga mpo vote ye obanga mpo apuye ye likambo oyo eza ya molimo te bakotya yango ke eza ya molimo tosambelaka tika makambo wana makambo molimo ale sikoyo botala 16 ans yango oyo 16 ans yango oyo normalement bakri lokola ye kaka ekozala te mpo ye nde aza wana kasi ye nde normalement bato bakolela asu te neti na nkamba wana mutu akolela aza te nkamba boza nango mai ya nkamba boza nango temple ya nkamba boza nango centre d'accueil boza nango batima ya bongolo tosalaki biso nyonso boza nango baamphithéâtre boza nango gouvernement ya kabila boza nango bapeme boza nango bango bato ya aner boza na bango donc nyonso pena donc nyonso mozole bamozole nyonso bapapa boza nango normalement bato bakolela susu te koplernichie wana fo esila batumbuli biso te kaka bato ya 26 wana 16 ans ozolela kaka normalement likambo normal elobi nango nani ndeko na biso papa ribe na audio toyokaki leyoka papa Paul normalement so bolobi ke Paul aza ndoki ndenge papa ribe alobaki bino bolobaka Polo ndoki normalement fo botika ye bino bofonctionne na bino bino nanaka tozali boma neti okutana motu bilamba asali te nazali boma ndenge na boye boli liboma na nga pena banda nazwa liboma yo ozoyeba oza liboma bonga na yo okende bonga na yo te nga na linka yo fo oyebaka nga nazaka liboma kasi bonga na yo
yo ozoyeba kozala liboma bonga na yo bozolandela bato nini bino kuna na mokoto ye kaka oh. Biso za sa bino nini me oloba makasi boye mato esoswa bobaluki bolukutakano ye bobaluka boete banda lelo makambo wana ya kosangana bango deja tosanganaka kutu te bato kutu basangana na bango de wana eyebani nango eza nango vrai eyebani nyonso ezaka bamascarade mpona kotrompe eza lokola amoni magie oyo bamagie noire ezaka illusion mpona basala illusion na baaccomplire je wana procédure wana mpona koaccomplir yango fo badistraire attention ya bato akotya yo neti otala lero otaka kote mosu mpo osutuka kaka abimisi kote tala na youtube balakisaka ndenge nini bato mosusu okomona alekaka wana asala baceremonie bozomona eloko magicien eza nango kisi te eza magie te eza kaka baillusion ozomona oyo bakati moto na katikati batie mbeli boye ekati moto balakisa nde basala yango bakozwa 2 personnes na kati moto mosusu atie makolo boye agumbami mosusu aleki batie motu boye kote azotya mbeli wana ezozwa nango kutu motu kuna te bino azosala lokola bakisi banini tusa ezomona aza siko bino botinda motu wana alifelo nzambe azomona tato aza mayele le mzoyo motu azoseka na ye ozomona mais mpo akomisa bino na point wana akojoue na cerveau na bino akosala makambo oyo ozojoue deja si ambale yo deja oyebiki azaka na kisi eza kisi ozomona eza kisi kisi ozomona donc yango wana bisika bato mingi baza problème ya bato mingi eza yango wana parce que soki bato baza koreconnaitre ke biso moto na nzela kasi bokende na bino eza problème te koloba eza ebele koloba depuis 2002 ti lelo 16 ans yango normalement bato ya 3 fo bokanga mnoko bosala sikoyo mpo bolakisa ndenge balobaka boza badilt ozomona boza badilt fo bolakisaki adultère na bino ozomona ndenge ministre wana alobaka donc boza badilt fo bolakisaki adultère ozomona oza so na besoin kolela te boza badilt eza kaka question kolakisaki adultère wana ozomona ndenge ezali eza tosokoreklame biso bango bazondima te yo ojomaki yo ozokondima te yo ozondima te kasi mise ezozela sisa kaka sisa fo ezosenga nzela nkama ezosenga asphalte ezosenga aéroport kutu na tobeti masolo wana te makambo ya aéroport kutu na tosengi te mais toujours kaka bango lukutakanu ti bosisa kuna te eza problème te parce que banga ya nkamba boza nango gouvernement ya kabila boza nango bamozole nyonso boza nango makambo nyonso esengi ke bato baza nango bato mpe ebele bazali soko osali mathématique simple olobi bato ya kote ya bakimbangiste ya 3 égale à 1 na monde soki bazali 20 millions kaka 20 millions bakozala plus topesi bongo ya 20 millions babi mutu moko atya kaka $1 na mokolo na suka sanza nakozala na combien bi balobi chaque mois mutu ya 3 fo atyaka $1 soki baza 20 millions donc dans une année baza na combien chaque mois soki mutu moko ya 3 atie $1 baza 20 millions donc dans une année baza na combien wana kaka $1 kaka $1 sans compter bata ba 1000 bata ba nini bino kasi eza mbongo moto ezangi eza mbongo te moto ezangi eza mpe bato te moto bazangi eza kaka ke système eza bloqué système eza bloqué eloko bloqué système eza kaka oyo bato bazokontinue eza donc très simple ndenge papa alobaki na bacongolais bato babia ya conférence nationale papa babi likambo yango na conférence nationale te likambo eza mpona makambo ebongo elonga moke bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele c'est tout video wana ezali papa azolobango likambo eza nango na lukutakano te likambo mpe eza nango te ko soki boye na nini tusa
Oh na likambo pe za na ngo soki na mise likambo za na mise te likambo za pe na kulumbi mbite eza pe na aéroport te likambo ezali kaka ke ba papa bazala bomoko c'est tout makambo esili ozomona ndenge papa simoki anga nalobaki soki tosali nini tokotalela yango na musika tokotalela yango na musika ko ozomona tokotalela yango na musika alors na makambo nyonso nazoloba awa soki ocontredire nga oremplace nini ozomona à part ke ofinga nga par exemple tala ye kuna alati jaquette ya Versace tala ye kuna alati linette ya Gautier tala ye kuna lunga kuna yo joma yo lunga kuna mta makasi yo asaka sport lunga kuna mta makasi avant ma osala be ofinga nga ndenge wana mais oremplace nini tala ye kuna ala mta makasi di lunga kuna yo kimbangisi mba ola takito ndenge wana di na be mission na ezaka bien atala kango leo nyonso ozomona donc mutu azangi makambo oloba kaka n'importe oyo kana mutu yazo kanza zolo bango eya kola tempe mena ibale nina sokola yo tindinga na mai onenge pena sokola yo mena tempe mena ibale obiga na linga ete otindinga ngai na koi na mai onalinga pena sokola na linga pena sokola nanga yo nde mutu yebite ngai nga pena sokola nanga donc lelo batu mususu makambo ekomuna bango neji panique soki likambo ke bimi kuna kabo katemba lobi batu ya 3 égale à 1 babangaka mutu babangaka lokola katembo azate soko moni mutu aboyi kondima likambo loba na ebo loba likambo totala yo loba bima na loba makambo to solola wa lobango bichanga na filme yo na selele na chango katembo kozongo babanga katembo mutu babangaka plus que eza katembo Terminator. Vous comprenez? Donc, lelo, si vous prenez ma cambo, vous avez lelo awa. Yana lobaki, papa landu a fongolaki, bakimbangiste misu. A faire comprendre bango que makambo esigani ne utaki. Nabi mutloka papa landu, aza mutu yako yoka pe yako landa. Soki yona no yebi makambo biente, boyoka e. Na ba video wana na kocha na asi peut-être soki soki nazwi nzela soki courage wana ye parce que vidéo on a donné ngana chango mais eloko moko ezo bloquer ngai pour que biloko yango tosalaka ezalaka kaka inspiration soki inspiration ezotinda te ezotinda nga na makambo mosusu na kosala makambo mosusu mais naza na deux vidéo wana oyo eza intégralité ya makambo basalaka na 2002 wana oka réunion ya kibokoko wana donc mokolo esprit ekoyake esengi ngongo nango ekoki eleka na ochango soki mpe sikoyo après awa solo na sisi nakoko chango comme ça bokolanda papa landu wana azali vraiment crédible ya koyoka ye mobimba parce que ye moko papa lutuna lobaki ye nde mutu azalaki secrétaire rapporteur na ye na makambo ya 3 secteurs ti oza wana oza na 3 égale à 1 bozo célébrer besingombe bozo célébrer kutimi ngombe yo zomona lokola ozalaka kimbangiste njo yo uzana ona kutimi ngombe yo zomona ke oza kimbangiste ozana soki mutu ashaba soki ya wapi kuna bazosala ki kutimi ngombe yo kuna ozomona lokola neti ke ozoyoka bien tiko bato bazolinga bafungolo misu bawala nde bozomona lokola bato mabe papa Simo Kimbangu oyo abandi musala oyo mission na ye ezalaki kosala kolakisa mutu mwindu ndenge nini nzambe alingi mokili na ye tambola donc nouvelle civilisation epai wapi mokongwa kozala te moluba kozala te moyaka kozala te me kaka mutu mission ya papa Simo Kimbangu ezali kotonga babel ya sika ozomona babel ya sika me lelo église ya nkamba ezalakisa nini baza bayombe baza bawuti wapi baza boye ye aza congolais ya Brazzaville ye aza boye ko ezali enseignement moko antique mbangiste mission ya Simo Kimbangu eza yango te papa Simo Kimbangu aye kotonga babel ya sika yoka ba message ya papa Diangenda lera akei na
na plateau de Kunzulu kuna na Brazzaville akuti ba mama bazo sala bilanga ba mama wana bakabwani banganguru kotoyo ba Kongo kotoyo basali ba groupe papa a suspecté bango agangala bango abi biloko te abi ba mituona mususu wana bakoya siko bango baza banganguru te boko cha bango boko bwa bango ote abi ale na lingi makambo na te papa Simon Kimbangu ayeko tonga babel ya sika akamaba tubikolo boy tout ça non mais awa bato basali makambo ya résolution yebi ke bango ba fabriquer yango ngai te muto azalaki wana secrétaire rapporteur ya papa Lutunu na ba papa Nzingaro ba architecte ya résolution eloko esalisi bango motivation na bango ezali yango wana Coutume Ngombe ozomona tiko yope ozo ko appuyer ozo batina te ali kamuyo ozo ko appuyer ozo bunda contre monsieur ya Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu akebimila ba savant na kore musika asolole bango na munoko na bango ozomona lelo yo biso ba Jomak botoza ba kimbangiste te yana baki mutu muso abali nanga Jomak yo te banani yo ne ngozolo bakaka yo stay banani olele roboté ka ba américain ngabe ozana raison pour to banani déjà ko sala ngopé mais frère mais to bi tikoyo par exemple parce que ba américain ba linga makambi ya batu mwindu to ba africain américain ba camarade to ba zebele ba lingi makambo ya butu buso ba ko la sabango Simon Kimbangu ma masaki pona ba indo bodu saba eko sala bango ndenge moko boy ndenge na 2002 délégation ya munene ba africain américain o ekendaka na nkamba ba utaka na California zomona ba utaka na California to batu wana bateya makawa emingi kat na bango bazali kobenga biso boye mwana pe na ba conférence tozana moko na bango awa bopesa ba explication ok pena liboso ya ba universitaire ozo kopesa ba laksi ba na film nkamba après sikoyo ya bando poser ba question pour ba universitaire pena ozo pesa ba explication awa tala ezaka boye si ba bitona moko na bango yeyo ludi kikili na komba Simon Kimbangu to sala biloko wana ovandi lo sikoyo tokomi obligé sikoyo tonire to se comprendre nanu biso na biso parce que neti ngaboye pona nkamba nazaki mbangiste te imaginez sikoyo na tei mutu lokola par exemple Kanye West, Will Smith, Oprah tokene kana mol mo bola bimile kama ta na tei makamba Simon Kimbangu tuko vraiment en tout cas toi ko sa nene tiko ala internet aki kuna keta na internet amoni kuna Simon Kimbangu ko nkamba moko bezalaka nkamba Orlando bo na telefone Jomak mais nga na moni yo bombele ngali kamboko nini ga ka na moni terre sainte ko terre sainte oui terre sainte ngabe oui na terre sainte bon nga ina kende kuna na sokola pena na mayi wana na kota pena na système ngabe problème là problème te ok na yo allez subenge kuna to ba formalité tout ça azu avion ye wana ke ina centre Oprah Kanye West ba ko sepela isingo pena Oprah kinkam tango ba koma na kamba tu kamwe mali kambwa to ba sa une semaine kuna tiko bino kuna bana libi ngapenda nena za boye mutu ateinga ya lobi na ngama kama Simon Kimbangu sa témoignage Jomak moni Jomak na yebaki à partir ya boye ozomona na ne ko sala sport na club moko boye sikoyo yazaki moko parmi ba entraîneur oyo boye na boye tout ça ndenge zalaka yo bata raté yo Jomak wa Californie après témoignage ba yiko tuna Jomak tango zo ba Jomak ko kasi Jomak webi Jomak te ko asa rappelle na ba YouTube ba internet alaksi bango na YouTube abi moni yango tala Jomak ye ya pire mutanga pena badia oyo te azaki mbangiste te ba bunga nzela oyo baza ba foba tu donko kaka bango babunga nzela
abili kamela to ko biso sima ba bonga nzela mbala mo banoko lobane makamba conflit ba wala baza batute siko tango opra kuzonga na ibika kobenga ngai joma nakene voyage mais na décourager yo bomlinga makambo tout ça yo zano kimbangiste te tout ça ba sikoyo makambo kolobana nga akochanga na position ke ngana expliquer sikoyo makambo ndenge ezali siko boyebisa nga mutu andenge wana bobomie ou bien bokobikisa ye parce que koma sikoyo mpo nayebika akoyokela plus nga parce que ndenge na koexplike ye ti akokomprendre sikoyo mais ayokeli nga mais akosala analyse na ye moko etanke mutu ekokoze akoma malili akozala susu makasi nini te ndenge asengeli akazala omoni ndenge tofrene mosala ya papa Simoki Mbangu tokomi nano biso na biso ye kaka donc entre biso na biso kuna likambo Simoki Mbangu se bolakisaka bato libanda te toko soki moto ake azwi libanda aye kotika atikili bino bolie na bino azwi libanda batiki bosui ye bochange ye bokomisi ye ndenge na bino bao mpe bakenda kuna ndenge wana bakomisi bango baconflit basi bayebi makambo oyo tout ça mama Joyce lelo oyo mama Joyce babengana ye africain américaine wana kutu mama bato bakomi kosoupçonne ye ke azaka soki martiniquaise moko boye aza yo monaka talo bape français mama wana aza lokuta aza américaine te or mama wana oka bato alar pena wana États-Unis akosala par heure na ye ba $150 heure par une heure du temps azosala $150 famille na bango nyonso baza na lar bana na ye nyonso baza na mbongo mama mwila bimeli ye miracle amoni miracle akangi bisaka na ye alobi ngana ke na Afrique bandeko na ye bazokamwa me akomi kuna basakaneli ye akomeli kofutela na Delvaux mama wana lere azoya awa tozosola naza na baimage awa ozomona amema meme famille na ye kuna me lelo basuka wapi ozomona place toza na problème yango wana nakanisi tokosuka wana